monde biloko nyonso totikali ba pauvre likolo na yo. Yo mashallah Claude Machala. Okosamba na mukilo yo. Jisi tanzambe kosaka pona yo. Bana yo sundola. Bana yo sundola bakotuna yo. Embo MCT mo. Zambe. Zambe. Semeki na ngaye. Semeki na ngaye agobie. Semeki na ngaye agobie. Zambe Claude Machala yeko chande kuna ngaye na morgue na desert. Basinye mikanda nyonso ezalaka. Na famille ata mutu moko atikali ata mwana bebe akomona place bazokende. Pona nini yango atunite pona nini ata toza bisengi. Ata toza bisengi. Bisengi yango pe bakotele membo sete boba. Zambe. Yahweh. Donne-moi la souffrance. Donne-moi la souffrance. Donne-moi les choses. Donne-moi les années. Tozana ni na space ya yana ye. Lelo tsala bana kufe. Abeli ninyo. Tozana no hospital. Le mamu tika ila mbela ngai ndakala na ya kolea. Mama ndakala zake ya nini yango zoseka. C'est pas normal. Yako continue qui machala na tina morgue tina cercueil. Ah ya libulu continue qui machala na yo. Machala amemi kolo et Claude Machala amemi kolo. Ok, ça qui gigolo, tu n'as cimetière, yo machala. Ils ont contribué il y a 6 h du matin. Donc, on dit depuis Porto, on est côté 4 h du matin. Donc, on est côté 4 h, il y a quitté 2 h du matin. Il fallait informer les gens. Donc, tu m'as dit d'accord pas Claude Machala, vous avez informé. Quand on attend, à 6 h du matin, on est venu ici, depuis 4 h. Dans 2 h du matin, il y a 100 familles. Sans que tu aies de l'autre côté. Oh. Tu es de l'autre côté. Oh là 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 là. Tu es identifié comme tu es battu dans la il a invité. Il a un andak. Attends, mon père, il a un andak. Il ne faut pas expliquer ici. Mais là, on a compris. Aux familles à Machala Moine. C'est-à-dire, famille Bazaki même au courant que Machala Moine a Zobela. Négligence en dernier. La négligence est à Nakati. Oh. okipaka bango te yako vana ki Mario e pa tshalo mwana zela le lo vomi yo sepeli otengisi tshalo mwana biloko nyonso totikali ba pauvre likolo na yo yo mashala Claude Machala okosamba na mukilo yo jisi tanzambe kosaka pona yo ka bana yo sundola bakotuna yo embo MCT mo zambe zambe semeki na ngaye zambe jisi tanzambe kosaka pona yo ka bana yo sundola bakotuna yo embo MCT mo zambe zambe semeki na ngaye
Zameki na ngai ya kopie. Zameki na ngai ya kopie. Zambe Claude Machala yeko chante kuna ngai na morgue na désert. Basinye mikanda nyonso ezalaka. Na famille ata mutu moko atikali ata mwana bebe akomona place bazokende. Pona nini yango atunite pona nini ata toza bisengi. Ata toza bisengi. Bisengi yango pe bakotele membo serte boba. Zambe. Yahweh. Demo ya souffrance. Demo ya souffrance. Toyeko lelo lisusu. Totembo lelo lute. Tozanani na space ya yana ye. Lelo chala bwana kufe. Abele ninyo. Tozanani hospital. Mamu chika ila mbele nga inda kala na ya kolea. Mama, ndakale zake ya nini yango zoseka. C'est pas normal. Yako continue ki mashala na etina. Alors en quelques lignes, comment tu peux définir Mama Tchala Mwana? Lui c'est une star, c'est une star congolaise. Elle va dans le monde de Cosombe. Vraiment le roi deuil national. Vraiment c'est deuil national. Vraiment c'est deuil national. En tout cas, tous accueillent le monde à dire on est dans la carte. Tous les notre star dans l'air et la qualité. Merci. 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 Bote bandeko balandi, salut de partout où vous êtes. Merci beaucoup de vous abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Sango ya mawa ekwei nakati ya communauté congolaise. Sango ya mawa, une grande baoba, si je peux dire ça, une grande artiste na Congo, République démocratique du Congo. Elle vient de nous quitter. En fait, nga na comprendre nde to chikoyoka nga na bino na début ya vidéo na biso mama moko azolela na bande kumso ba expliquer que famille bazaki au courant subitement na ba 6h kaka nde ba bengi bango que mama za déjà na mort. Comment ça maman zaki malade, même ça qui malaise ou santé zaki ko eningana ki mais famille quand même fa ki ba yeba que maman za na mort, que maman za malade. Comment ça maman za malade za na hôpital? Comment ça famille ba se retrouver ba mort na ba 6h ki akufi ba landa na mort ka 50e. En tout cas place na monyo moi flou moi mukyo mon so mutazo bele singa moi famille bazala wana po isala ka ndetika. Mais ko maman na biso basimbi ondenga zolela ke maman na munoko ne zolela Claude Machala na bande ko mususu bana bande ko ne bazo déclarer que Claude Machala yo okokende okolela eti na tombo eti na mort eti na nini. Bon, Claude Machala ngope nzambe Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bongo yo sko mutu azobela asali krizo oyebisa famille na ete point nini Chika muto akati motema ndo yeko signaler na famille. Est-ce qu'ils ala bongo yo makambo pe bokenda nondeni. En tout cas, moi je sais pas ya kota luka koyeba soki nini yo ezaka ke non. Mama saki malaise, paraît asaki pema ndé na yoki balobi asaki pema aza na problème pe ya motema asaki crise cardiaque ndé nzamba décidé azwa molimo mama na biso obiso toko kolobaka na minchi oyo molimo mama epe manakimia
eza likambo ekoleli biso nyonso bacongolais malgré toa baethnie différent mais eza mama na biso artiste na biso monene ya mboka ex femme ya ex défunt président na biso ya deuxième république donc aza penza icône aza vraiment icône mama top mama Tchala Mwana aza vraiment icône ya mboka moi muke tunakozonga sima na video moko mama salaka alobaka alali aloti papa bandeko na ye musicien mosusu aussi batika biso papa Luambo papa Tabulei aloti bango bazo déclarer si makamba président si makamba politique et tout mais prophète Denis Les bandeko na ngai o pe aza prophète national alekaka ko éclairci moi muke si ndoto ya mama na biso Tchala Mwana alotaka prophète Denis Les alobaki ke non eza malamu te relation ezate entre bato na bomo ina bato bakufa comment Tchala Mwana il faut asala attention ndoto eza mabete Dieu parle tata d'une manière d'une autre mais il faut asala attention parce que kokota na contact na ba wei eza malamu te c'est-à-dire Tchala Mwana azo kokota na contact na ba wei eza malamu te Tchala Mwana asala attention eza déjà esprit ya kufa ndeza ko animé quoi donc na bato baza na ba combat spirituel nde bakoko yeba ba makambo susu ndenge kendaka bato baza pe na muzinda mambo nzambe donc mama na biso Tchala Mwana tango lotaki ndoto fayaki pe kotelemaka na ba prière po nzamba lobaka balulenge ebele omoni nzamba lobaka balulenge ebele bandeko nanga toyoka nanu après kolota ndoto ya mama Tchala Mwana ndenge alekaka na émission ndenge alobaka aloti Tabulei aloti papa Luambo Makiadi bazoloba na ye makambo et tout toyoka nanu prophète na biso Denis Les ndenge alimbolaka sur ndoto yango bandeko na ngai. Est-ce que relation eza dès que yo oza serviteur de Dieu oyo otambolaka na crainte en Nzambe est-ce que relation eza entre ba vivant na ba mort bon aloti bandoze na ye ndoto mutu nyonso akolota mais mort akoz en contact na mutu ana bomoi te d'abord c'est l'esprit de mort na maman Tchala Mwana na informé déjà bibliquement quand tu parles avec des morts c'est un péché et puis c'est non seulement un péché c'est aussi un esprit de mort qui est déclaré dans ta vie. C'est-à-dire, il y a un esprit de mort. Parce que, bibliquement, Moutoua Koufi a relobé la Moutazambo. C'est ça. Et puis, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre, il peut parler par des rêves, oui. Mais raisonner l'action déjà aux un esprit de mort, esprit à destruction méchante. C'est-à-dire que, il y a un monde où un diable a détruit. Ça, c'est l'interprétation biblique. D'abord, il y a qu'on compte en contact avec la mort. Et puis, l'homme a des exemples à bien été. Pour l'homme a ticate l'eau pour la mogate. Après, on a limité, on a bien privé, on a poto partout. Aucun musicien de Bongolongoma, l'homme a aucun musicien n'a laissé une histoire nationale. Parce que ma voiture, on a bango, on a bango, na basi na bango, l'ambiance na bango. Et sili, na ba pétage, c'est fini. Mais les restes, non. Alors, Moutou a sali rien. Aouya koye biso message nini. Ok. Pour exemple, il y a mon baba, Amouta, Agimouta, grand pétage, il y a pas polémique dans les achetés. Vraiment. N'a pas de ce qu'on va. Balzembol. C'est vrai qu'il y a prison et belé. Maman, c'est la main à Kanga qui est moins de moi, Bandaïwa. Peme Bandaï. Pena. Maman Beli. Pema. Baki c'est comme moi. On m'a dit que tout le monde est dans la cave. Ce qu'on a comme un parquet. On a prison maladie. Na maladie, bon, mais on hôpital. Ah, on va bien. Ah, on a l'autre d'autre Beli. Maman a conseillé. Maman, pardon. Yemba na yo. Yemba pour la este. Yemba pour la injustice. Yemba pour la biloko yo. Mindele ne ba onyo ko la biso. Yemba biloko yo ba combattant. Yemba ba biloko yo ko yemba.
Tout ça, bah, marche pour Namboka, bah, marche où ils ont télémila, bah, agresseur à Congo. Voilà. Nous souffrons, pas parce que le Congolais est mauvais, nous souffrons parce qu'on est riche. Richesse qu'on a, bah, dominé, biso, on peut pas liango. Tout ça, tout, bah, Congolais, bah, téléma, va prendre des consciences en Mboka. Koya, voyez, maintenant, ma gouvernement, maman, aux ana, bah, kisi na stock. Maman, nanaï. État de droit et puis si mon toupin de la terre ça n'importe quoi. Ok. État de droit est indi au pays ba place liberté ne suki moninga pe asuki. Ok. Abandi. Donc so moninga na loba na koma otanga ba koma ba fantoma zibanini ezali pona ko éviter ba problème. Mais na tiki na ngai. Olingi na tiki wa ko zemisa na yo akosala osala mais nzambe mo asokipe na yo. Ndede nde asuka. Mama. Ndede na suki. Ndede ke la suki si. O ya tsaki demi. Na muto aya ina epo akene voyage na poto. Ale atini mwase na poto ya komi mwasi wana aboti se bapasa. Ata moko te papa 2. Ah, na olobananga te pardon na uti parke. Lelo na koyebisa yo que bosala obolingi. Oyo alinga sala mabe asala. Oyo nga sala bolamu asali. Nga na sukoli maboko. Ola poste pilate. Na sina sakolaki, na sina lobaki. To se comporter bien biso basali. Bayaya na baleki to yokana. Baleki pe balandisi mato sala nzambe ya solo. Totika masumu, totika kindumba, totika lotoko, totika makiona, totika mabi. Topé sa peuple exemple à bien pour moki tambola pour bistoza à lumière. Là où il y a les réelles consciences. Ana lobi boyokinga. Message est passé. Alors, et là on a osenga na maman tsala mona maman. Continuez musique non ndongo yebaka. Continuez musique. Soki l'homme abimela kio. L'homme akufa. L'homme a rozonga souté à sa kufa. Aux arguments na sima l'homme te mama yemaka nzembo yo yemba so kasho yeli okende. So pe prison yeli okende. Ko tia l'homme va tout pour awoyati. Ndelo na konseo. Atno to ko mai bosa proki. Alobi boye mama okendaka bazwaka yo. Omona ndengo lembaka batisi tout ça. Mama na lingako. Na ba boye bilo no nyonso na lela yo. Na sima no me na lingite azo comme nango. Voilà bandeko na ngai message ya prophète Nabiso Denis Lesse l'homme de pétage concernant ndoto mama Tchala mwana alotaki ke asololi na balambo luambo makia di batabulei après nango ayaki osala nzembo na ye ya ingratitude contre président actuel président Nabiso au pouvoir bandeko nanga et ça li pasi et puis si pasi bandeko nanga elonya suto zo angoka na misu mibale boete fo kotala ngo pe na molimo mama nangai biso to ani loko lobate nzambe si a décidé na ndenge alingaki ko se décider courage na ba famille ba mes condoléances nangai en tout cas na ba congolais ba congolaises nyonso de partout où vous êtes donc matanga o eza vraiment deuil national ezo concerné biso nyonso tout ba congolais bisika tozali to la maman na biso na kimia et rendre hommage mérité, digne à cette grande dame qui a fait l'identité de la musique de notre pays, la fierté de la musique de ce pays, à travers le monde. Et je vous demande de l'honorer avec respect. Avec respect. Car Moana a tout donné à ce pays. Elle est morte dans son pays. Elle était souffrante. C'est la maladie qui l'a emportée. Donc pas de spéculation. Il faut l'honorer jusqu'à ce qu'on ait à l'amener à sa dernière. Autant que chez l'allée de la plume, la disparition de Mama Tchala Mwana, comment vous pouvez définir Tchala Mwana? Tchala Mwana, c'était un tout. C'était l'incarnation de la culture congolaise. Tchala Mwana, c'était la fierté de ce pays. Elle était à la fois chanteuse, danseuse, compositeur, bête de scène et maman. Elle était la maman nationale dans toutes ses dimensions. Voilà. Donc, alors parlons de la relève.
maman est partie, la reine de l'Unipachi est partie. Est-ce qu'on aura aussi la reine de l'Unipachi par rapport à la maman? Il y aura beaucoup d'hommages. Beaucoup d'hommages. Ça commence de maintenant. Toute la République est mobilisée. J'ai eu tout le monde ce matin pour rendre hommage à Maman Tchala, qui est encore fraîche. Ah, madame, beaucoup de choses. Tchala Moana était le symbole de notre culture nationale, pas seulement du Kassai, mais de ce pays. Donc, elle est morte à 64 ans, très jeune, elle pouvait encore être là. Donc, à toutes les mamans congolaises, à tous les papas, tous les artistes, toute la classe politique confondue, eh ben, c'est le moment de rendre hommage à Maman Tchala. Beaucoup de respect. Vous m'appelez toujours sur ça? Beaucoup de respect. Merci. Merci. toza liboso na déjà bon monde baza conscient il faut makambe ça le bien mais si va ça yango mabe nanzi peut-être ça mabe parce que Tchala Moana c'est pas toi et moi Tchala Moana c'est une légende Tchala Moana c'est une légende de ce pays to botami to kuti Tchala Moana to pola to kuti Tchala Moana lelo Tchala Moana qui donc Tchala Moana c'est pas n'importe qui donc enrôler la maloko n'importe qui té enrôler la maloko ba lombo mboko enrôler la maloko ba papa wemba mboko donc enrôler la vraiment ba mari misamu tout ça donc azan les gens de la maman. Merci beaucoup, merci maman. Toi mon cher, dans 6e match à la maman, fille à qui est les conséquences déjà. Merci. Voilà, pour la disparition. Putain, Adaki Malamu Bonanga maman. Voilà la famille, mot de la fin, ezaka que to senga na gouvernement ya Congo, bokunda mama na honneur, aza moko oyo achaki penza libanga, elle a mis la pierre na kati ya Congo, asali ya minene, a travaillé makasi na monde ya musique, a soutenaki pe na kati ya monde politique a soutenaki penza pe a travaillaki pe na monde politique vraiment a telemisaki mutu na ye lokola molongi du côté musique du côté politique donc bakonja mboka bokunda mama na honneur ka ndenge concert na biso Yvette Kalomba uti koloba Tchala Moana za n'importe qui té Tchala Moana c'est quelqu'un, c'est vraiment une icône. Donc Bobi Misa Bambongo Liniero Omisa Liniero Fachi Misa Liniero Olive
Olive yo pe na yoki Dubai yo uchi ko kende wana okende ne ko chika bambongo na ba diamant kuna. Un jour ba okanga bino ka na aéroport na blo amabe bolexaka. Po me ya tenzambe la likolo aka mukonzi. Olive kunda chala mwana. Papa Kabila, Joseph Kabila, Shina Rambo kunda chala mwana. Nani msusu? Claude Machala. Claude Machala yo okwele libere. Comment ça fait-il moi si abeli Claude Machala okwele libere. Moi ça sali crise, moi ça abeli famille ba yebite. O memi moi si na hôpital famille ba yebite. Chi moi si ekomi ya ke coach moi si na mort ndé famille ba yo yeba partir ba 6h. OK, moi si à partir déjà so ba 22h so 23h azaki déjà na cas d'urgence. Fallait quand même ko benga famille. Oyo lata na obera pamba oyo mto lekisi mama bato. Botala no bato musune ba mema nkolo. Voilà. Donc mes condoléances na famille à Tchala Mwana, mes condoléances na famille politique, mes condoléances na famille artistique et famille musicale, mes condoléances na famille à danseuse pour ça qui peut danser ça kobina, mes condoléances partout na ba branche union surtout oyo toyebaki mama Tchala Mwana molimo na ye epe manakinya ngana ko lobaka ke tant que chrétien nzamba zwaka lokumu pour na circonstance union surtout tokumisaka nzambe parce que c'est lui qui décide yende mtu ana fongola ya bomo inabiso soki nzambe na plan na ye na nzambe na plan na ye soki a décidé ki tia mona tika biso te alingai pa tika biso te mais tia mona tango atiki biso eza nzambe po nzambe mtu asimba pema ya mtu mota mokili ndoki onani ata telemi na pema no mais so nzamba abinyeti o bo sala nyonso to me bozwa ete ba kozwa yo kaka te mais soki mtu atiki biso eza volonté ya tata nzambe nzamba zwaka lokumu wana. Moi je vous dis déjà bye bye, on se revoit à la prochaine vidéo, bisous, bye.